kolala kolamuka eza utilité soko lamuki na tongo pesa nzambe merci kumisa ye netola ye sanzola ye banda koyembela ye kokumisa ye po aza nzambe malamu. Ozali bongo na direct ya Sentinel TV na Proverbe 30 na émission na biso oyo toyaka kolobela petit déjeuner kolala kolamuka eza utilité. Nzambe aza nzambe na kimia, nzambe aza nzambe malamu, aha mobateli motomboli monetoli soki tolamuki na tongo esengeli topese merci. Elonga ezali na Yesu, elonga eza na makombo na Yesu, elonga eza na esika mosusu te. Soko lamuki na tongo ozangi maloba kumisaka nzambe, netolaka nzambe, sanzolaka nzambe. Nzambe malamu, nzambe mobate yende mozalisa likolo na nse yende apesaka pe manofele. Soko lamuki na tongo loba toujours mbala moko kaka merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus, alléluia, merci Jésus, oh merci Jésus, oh merci Jésus, oh alléluia, nous t'adorons, Jésus nous t'adorons, Jésus nous t'adorons, oh alléluia, sois élevé, Jésus sois élevé, Jésus sois élevé, oh alléluia, nous t'élèvons, oh nous t'élèvons, oh nous t'élèvons, oh alléluia, nous t'acclamons, Jésus nous t'acclamons, Jésus nous t'acclamons, oh alléluia, les rois des rois, les rois des rois, les rois des rois, oh les rois des rois, oh alléluia, sois élevé, Jésus sois élevé, oh sois élevé, oh alléluia. Kolala kolamuka eza utilité, topesi nzambe merci pour abateli biso, pour apesi biso pema nofele na tongo na lelo, pour tout ça la partage oyo to netole to sanzola ye, azali nzambe na bibele, azali nzambe malamu, aza mobateli motomboli monetoli, nzambe moko te akokani na ye, nzambe moko te apambolaka lokola ye. Soki tolamuki na tongo esengeli to netola ye, to sanzola ye, to kumisa ye po azali malamu. Alors nazwi bapel ebele, nazwi ba message ebele, ba réaction ya ba mama par rapport à l'émission à samedi. Ba mama balobi makambo ebele oyo tokopartage na bino lelo. Nazolinga to tanga na liloba na nzambe ezali na Genèse 2 to kobanda na 15 tina 18. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour les cultiver et pour les garder. L'Éternel Dieu donna cet ordre, ces commandements à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car les jours où tu en mangeras, tu mourras. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable. L'Éternel Dieu forma du sol tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel. Il fut venu vers l'homme pour voir comment il les appellerait, afin que tout être vivant porte le nom que l'homme lui avait donné. L'homme donna les noms à tous les bétails, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs, mais pour l'homme, il ne trouva pas d'aide qui fit son vis-à-vis. C'est-à-dire, Nzambe atestaki mutu na kopesa banyama kombo alingai kotala soki nyama soki mutu akokai kozwa nyama moko lokola mwasi, mais mutu der apesi bakombo na banyama nyonso amonaki ata
semblable na été. Alors Nzambe alalisi mobali pongi wana tukomi na 21 et Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et l'amena vers l'homme. Et l'homme dit, cette fois-ci, l'os de mes os, la chair de ma chair, c'est ce qu'on appellera femme, car elle a été tirée de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair. Alléluia. C'est pour cela l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Les deux deviendront une seule chair. Ezali ordre divin. Nzambe muta décida que l'homme doit quitter. Atiki ba botina, atiki ba parent, ake azui ndako, azui mwasi, ba bandi foyer. Alors lelo ezo kamusanga nayebi ke bokoza la bozana mwasi no bolandanga makambo na oloba makambo bundeza te muta bundisa muninga te pe muta soinisa muninga te soko comprendre que naza na raison changer ndenge ya ko vivre zwa responsabilité na mobali banda na jardin d'Eden Nzambe apesa mobali responsabilité munene ya liboso ya ko garder jardin, c'est-à-dire un sentinelle, il y a mis balé, il y a ko protéger banyama nyonso tu na mwasi, il y a mis ça tout, il y a ko pesa ba kombo. L'homme a leader de naissance, leader né. Nzambe apesa bo konzi nyonso na mobali na jardin d'Eden. Et Nzambe alobi l'homme quittera et ira se marier et les deux deviendront une seule chair. Natika au monde a place dans la Bible balobi, la femme quittera et l'homme le suivra. Alors yo mobali o zolandanga. Po yeba koza mobali ya solo to za mobali te. Tala na nubiye na ndako yo vandi. Yo muto kita ba parana yo zu mwasi alandi obie yo otika mwasi no akite pe yo landi mwasi. Nazongeli question. Bible lobi l'homme quittera. Parce que mobali aza responsable. Mobali aza leader né. Nzambe apesi mwasi responsabilité te. Mwasi azali être faible, faut te protéger. Mwasi na banyama Nzambe apesi bango epa ya mobali a protéger bango akamba bango. Sorry, anyokola bango te. A manipuler bango te. Tolobaki bolingo, l'amour c'est prendre soin de l'autre même si rien ne marche, même si la relation est malade, il faut protéger. Ce qu'on a autour de la Bible lobby, l'homme doit quitter ses parents et va habiter chez lui et la femme la suivra. Dans le baron la lingala. Mobali akobimananda kwa baboti abali mwasi mwasi ayinanda kwa mobali. Balobi mwasi nde akoyana ndako mobali. Mobali mutu akokite a s'organiser mwasi aye. Siko na otu na yo papa ovande na salon, bakiti kutu ovande ebine basomba te, TV kutu nde ovande wana, télécommande zo wele lona bana, yo mutu somba te. Ndako wana eza na kombo na ote, ongwanzama ovanda pe ozolinga okonza. Oza irresponsable. Tala mwasi na yo loba mama naza irresponsable. Koka soni te. Tala e bien. Loba naza irresponsable. Maman, tala mobile no loba oza irresponsable. Maman l'air nazo episo ke lobela mobile oza irresponsable ezalité ofinga ye, ezalité onyolola ye, mais ezali nazo pese sans sa responsabilité oyo ba pesa ye na Eden. C'est lui le leader. Balobi l'homme quittera et avec sa femme vont devenir un. So yo okitate, moi si mutu akita yo landi. Moi si wana ako respectaka yo te, moi si wana ako yokaka yo te po oza leader te. Ayebi bien oza leader te, ayebi bien que au fait, c'est-à-dire au échoué. Yangana omona ovani na ndako, ozota la film, moi si aye abotelo télécommande atie journal parce qu'ayebi koza responsabilité.
et azotindi ko na responsabilité. Mibali ebele baza ba irresponsable. Idéologie eza banda kala toyebi ezaka nzo ya ngolo, nketo ya ngolo, makambo nyonso to ya ngolo. Wana eza ba irresponsable. Mais ba irresponsable ezali oyo au lieu l'homme doit quitter son père et sa mère pour s'attacher à sa femme. C'est-à-dire l'homme doit avoir la maison, payer les loyers, l'électricité, l'eau et tout. L'homme doit être à l'auteur. C'est lui qui doit, c'est lui le provideur, c'est lui qui provide. C'est anglais et français, comme il y a confusion, toujours battu tout le monde. L'homme doit être le provider. C'est lui qui doit payer l'électricité. C'est lui qui doit payer le loyer. C'est lui qui doit acheter tout. Mais attention, dans un couple, quand l'homme quitte et il va se marier avec sa femme, il devient une seule personne. C'est-à-dire, bah facture, il faut que tu aies ça, la responsabilité. Tant l'homme doit payer l'activité que maman salaka, maman mso habité à Mabé, pasteur à Salobi. Donc on a la salle à Mbo, on a la tinda en Afrique, il y a eu le foot. Non, 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 na poto, tous allez na mboka égalité. Na poto, ce que tu as na mboka égalité. Mais na Bible, égalité à moi, c'est na mobile égalité. Sikoyo, il faut to bali ça, tout ça la symbiose, il y a Bible, na société moderne, tous vivre. Tous allez na 21e siècle, na 21e siècle, moi si azali une égalité na mobile. Ça veut dire quoi? Ceux qui bobalani, et là, il faut que banda ko bofutaka combien? Maï bofutaka combien? Électricité bofutaka combien? Gaz bofutaka combien? Botali revenu na bino. Mobile bofutaka parfois 2500 €. Sorry, moi si bofutaka 2500 €. Bolobi bon. Ba facture na biso nyonso tu ya moi. Na kolia, na komela, na nyonso. Soki to sali par mois to dépensera 2500 €. Alors na 2500 € wana nga mobile na kotia 1500, yo maman na salaire no banotia 1000 et sali 2500 to couvrir ba facture na biso. O etikali mutu na mutu asokipe na famille na ye, asokipe na garde robe na ye, asokipe na nyo. Eza soni eza na basi muso ba salaka baza même na bilamba olata te. Asalaka bilamba même ya kosomba ye moko aza na ngote. Eza soni toza na été bosomela bana bilamba kolata na tamboli na bamboka ebele na moni makambo eza partout na France na wapi okuta pe bana mosusu baza mal habillé baboti bazolatisa bana bien te eputa bana wana bafutaka bango efuta bana wana leta pesa bango mbongo bino bokoma kozwa mbongo ya bana bosala makelemba bosoma bandako botonga bandako bosala banini bana awa bakomi kolata madofolo ndenge mona bana Kinshasa na été bana balata bilamba été na hiver bana balata bilamba hiver. Alors ezako kamwa bana bana poto et l'atelier za bien te ba maman bobo bongsana no l'atelier bana bana musu bana ba jouer te bana musu bana mbebele bele bobongisa to na été na sina lubima kamwana bobongisa. Alors ezali mawa mingi komona makambo yo ba mama ba komi awa batinda inga na komi ba irresponsable ba salaka le contraire. Mobile ya irresponsable ba salaka le contraire ya parole de Dieu. Na place bango bazwa responsabilité ya ko quitter kozwa ndaku po mwasi ya kovanda ye mwasi mutu akita azwa ndaku azwa nyonso ya kovanda kaka basomela na ba TV na ba nyonso avanda musane komela ba Jack Daniel komela ba whisky kotala ba film ezanga tina et kovimbisa libumu na kolia aza irresponsable avanda na ndaku afutaka ni courant ni mai azola la pe pongi azo ronfler. Ezali irresponsabilité, ozali gigolo gaillard zéro. Ba maman belé ba benga ba bi papa yo lobi mais ba papa belé ba gaillard zéro. Toya ba misusu to kutana bango awa to bota to ana bana mais ayebi atande ba futa kanda kote. Nazo vandiseka na sima bana na soni boyena bengane ate pour na bana. Mais maman soko bengane pour rotulati. Ba jeune fille ba si bazé belé bazo tula déjà. Yo déjà so za la mobile au batele bien na gauche na droite ba ozwaye. Donc il faut que keba tenge nini ya ko batela mobile ndeni ya olo. Alors bino mibali oyo basi batu bazo bandako. Basi batu bakita ba famille na bango.
yo oya kokota ki Mario neti moko ali na Londres o un pasteur Jean-François Nzubila pasteur wana Mario asundola mwasi na bana na kin ayokota ki Mario pa ex ya mutu moko à Londres ya muluba moko un pasteur Mario asundola mwasi na bana na kin mwasi na bana bazo kemba bana bakoma oboma banyao koteka banyao yo papa okota ki Mario aw et puis un collabo en plus et puis elongi kuba et puis azaki ancien natalaku ya nani ya muto nani oyo ya bazaro les frères Soki yem tabanda batalaku abanda ke pa ba frères Soki après aye pa la Rajakula après ameka pe kokende na mandungu talanga mwana kwaza mwana bakote kuma bo so bomoni elongi ne botali ba film akala ba film oyo ba kester bazo emana banza nza yo luzolo ye mutaza obwa ba kriwan lelo pasteur Mario na irresponsable so otali ka face no mona akuba mutu akala mukuli mais irresponsable avana na ndaku ya batu alors bino batu ande mwana kasi bola ta pe maputa kombola kandaku lambaka pe na cuisine serva pe mwasi po mwasi mutu aza tete ndaku ye mutu akita ye mutu azwa responsabilité alors bo changer ba rôle daye basi apoto si balata pantalon donc yo sikolo ko vana na ndaku wana ba pe soliputa kotaka na cuisine kombola kandaku salaka ba layet nani ba layet salama ka nyoso tu oyo basi ba sala sokola ndaku kombola sala nyoso tu mwasi salaka parce que yo oza irresponsable wa mobali te mobali fo vana epa na ye na ndaku na ye mobali akoza gigolote mobali pa akoza la Mario te boyebi lisolo ma ya pa Mario asuka na kobogola bana na kobeta et puis esuka ka mabe alors yango ba perdre bokonzi na bino bato bele ba bo perdre bokonzi bo perdre autorité oyo nzamba pesa bino na idée likolo boza ba irresponsable mwasi a respectera mutu aza responsable mobali ya solo soka bimi azongaka na sachet soki eza mapate eza miliki soki eza miliki te eza sukali soki eza sukali te eza bilamba bana bilamba mwasi soki te eza facture ya courant na mai yo mai ofutaka te courant ofutaka te et puis soki okoti na salle de bain okoumela mukolo musuku tu mwasi moko akutobeyanga bi papa afutaka te na sala ndeni ye akoti na mai na salle de bain kuna azosokola nake okanga mai ya moto ayokaki ndenge abimaki mbango azoganga na mai ya malili mpo na nini tala ndenge bakomi koridiculize yo poza irresponsable ozokoka kofuta mai te courant te na gaz yango wana batiki yo na se ya mai ya malili eza mawa mingi basi mingi banuni likolo ya nini likolo ya kosala bakalkile ya ndako mwasi akokaka pression te mwasi akokaka makambo te mwasi alingaka avandi mobali azoele nyonso mobali asombi nyonso na ndako mais siko soki mwasi akomi kogere ayebi na fin du mois fo abimisa 1000 euros afuta ndako fo afuta courant afuta boye entre temps yo tata wana ovandela wana osalaka eloko te alors basi ebele bakomi konuna omona mutu a 40 ans akomi na face ya bata 50 ans mutu aza na 50 ans akomi na face ya bata 70 ans mpo akoma na responsabilité ya yo tata mobimba osalaka eloko te ovandela ye wana gigolo ofutaka courant te ofutaka eloko te alors oyo tu nakomi eza bamama bato babengaki nga balobi nga sikoyo na géraka na mayele na nga na bakisi na baverse na mamonzambo bazobisanga mwasi basala ye te mpo anyokwamaka mwasi basala ye mpo azala lese mais lelo mibali ebele basundola charge mingi mpa basi yango na bokamwa te basi oyo bayebi nzambe te bakomi kosala na kindumba po azwa charge na yo e na babruxelles wana omona mwasi mobimba mobali na ye ayebi ke mwasi wana asalaka kindumba akendaka na bavitrine akendaka na babois de boulogne e yo mobali ya ndenge wana ozali irresponsable mpe bozovivre sous la malédiction e lelo oyo eza mpe na mibali mosusu bakomi kobima lokola bapede mwasi mpe ayebi ke mobali nde azalaka homosexuel c'est-à-dire azalaka bisexuel ere moko aza mobali ere moko aza mwasi bozovivre
koleka makambu oyo bato ya Sodome et Gomorrhe basala te bino bosali yango lelo. Génération alelo. Génération alelo sali pire koleka Sodome et Gomorrhe. Sodome et Gomorrhe ezalaki na buzoba mais ya génération oyo eza pire que Sodome et Gomorrhe. Yango na ndeko nanga bandoki bakomi ba pasteur bozo bateke ba bandoki. Bandoki bakomi ba apôtre bozo bateke bandoki. Ba bandoki bozo no yemba bozo no bina ba loka bino basi ba kaba ba âme na bino pa Satan kala. Vous se retrouvez en enfer parce que vous avez une génération perverse. Donc, yo mayele mukuse batuniye mais yo somba ke lokote apona nini. Yo pesa ke lokote pona nini. Yo kaye tobota bana 3, tobota bana 4, bafuta ko mbonga bana. Mbonga bana wana ezakisi yo fo gérer ango. Osomba biloko kolia ofutaka bandako bato eto ngai oyanga mbongo na salaka na otonga na Afrique. Un papa belé ba comment répondre ndengwana azotonga na Afrique. Na mutu na nini mbongo ya bana. To beta nanu to fungana na parenthèse pe to kanga. Mbongo ya bana ezalaka ni mbongo ya papa ni mbongo ya mama. Mbongo ya bana ezalaka po na ko aider bana kosomela bango bilamba na bango. Kotia bango na ba condition bien, kopesa bango ba argent de poche tout. Alors soki papa yo komisi mbongo bana mbongo na yo ya famille na yo, yo mama komisi mbongo bana mbongo na yo, entre-temps yebi bien que mwana wana botaki yo moko te, oza marité, obotaki na mobali c'est-à-dire aza na makila bosangisa, soki yo ozozwa avantage, ozo take advantage ya kozwa mbongo ya bana, po famille no babonga, ba misuku bakomo pesa bango ba makangu, oza na sous malédiction. Mbongo bana et alipo bosomela bana bilamba été bosomela bango ba cadeau bo organiser l'anniversaire na bango miliki na bango mapa na bango argent de poche et lelo batu belé ba osala ngote puis bana belé tala ba sapato vivre na poto on irait en Afrique batu belé lelo oso ba services sociaux ba koti na ndako ba sali enquête ba botola bino bana parce que bana na bino bazana bilamba te. Bana bino bazana ba sapato te, bana bino baza propreté, ba misuku tu parfum pamba bazana ngote mwana poto abu na sola mulungu. Pona ni po mama akanga mbongo, po papa akanga mbongo, comme ça mbongo na mbongo na ye. Et to kangi parenthèse, c'est-à-dire mbongo ya bana eza ni po na mama, ni po na papa, ezali po na entretien ya bana. Kolia na bango komela na bango, argent de poche tout. Alors, tango yo ozozo mbongo ya bana, okomi koliango okomi komelango ozoluka malédiction et surtout ce que pesa mobilité to kangi parenthèse. Deuxièmement eloko mususu yali tango yo mobali lobi ke non ngai awa na mpoto bano yo na kosombela bango eloko te na kolesa bango te ba se démerder ngai nazotonga ndako na Afrique. Bon tango yo lobi ozotonga ndako na Afrique ozobule ke un jour banano baza ba européen ba canadien ba américain okolongola bango awa na atmosphère oyo place où bazo kola bien bazo tanga bien place où baza na venir ozongisa bango na Afrique ba ke novanda kuna toboyi kotonga ndako te toboyi kotonga ndako te. Moi je crois que soko zotonga ndako ekoki ko empêcher yo te ofuta courant ekoki ko empêcher te osombela bana no bilamba ekoki ko empêcher te osala anniversaire ya bana ozande bizaleli mape pe ozana ba lemon ba démon te mais ba lemon ekota yo yango zo raisonner bongo. La plupart ya bandako tozotonga na Afrique esengeli boye bango ezali po na Afrique taba ya poto aliaka pondu ya poto taba Afrique aliaka pe pondu Afrique. Lelo bato ebele batuta tolo kotonga bandako wana balala yango te bamusu bana na sema mabele cousin moko petit frère moko tante moko oncle moko ya ndoki ya aventurier ya kuita aya korenye nango yo kozala na sema mabele. Donc soki oza na plan ya kotonga ndako no na Afrique osali mabe te tonga na Afrique mais ozo vivre pe na poto contribuer pe na poto comme ça au moins okotia bana à l'aise. Alléluia. Mutu mususu mwasi abengi nga alobi pasteur nasala ye kanai
azako futa ndako te a contribuer na eloko te alinga monela ngai tovandi 2 ans 3 ans nabengisa ba pasteur nabengisa bato communauté bani bandeko na ye kutule nabengisi pasteur akote yango tine église ye mobali pese kanda alongwe na église pour ba pasteur apoto bazaka na mateya te bakoma kaka mwa lisolo moke mondima ya kolela ye awelili yango akomisa yango mateya et pourtant ezali problème ya famille ya bato alors mobali wana bapesi conseil ayokaka te eloko ni basala ye mwasi kaka le mobali ake mosala abengi bato oyo bachangeaka baporte fungola bafungola nyonso mobali aye kozonga na minuit nde autaka mosala atia fungola boye ezofungola te ezotourne ayokaka bafungoleli ye na fenêtre babandi kobwakele bilamba na ye na sachet ya poubelle ya noir ndeko na nga ezali mawa mingi soki ozovivre na poto ou bien soki ozovivre mais ozozwa responsabilité ya kozala mobali te balobi l'homme quittera et il ira se marier et avec sa femme ils vont devenir un. Maman yo pe mama soki okutani na mobali mikolo wana mosala ezomonana te mikolo wana kope ezosimba te depuis na kopesa conseil na bato oyo bavivaka na kope batongela yango vite moto asolo akosala kope une fois azwi elan abandi business na ye na mboka poto soko omeki ovivre na kope okosuka na boloko soko okokisi deja 45 okoti boloko okozwa AVC ya sire kuna edaye boloko ya mikolo soko okoti baningano mibali bakokomi so pede na bango na boloko eza place akokenda bien te soko okei kuna soko oyika moto akenda boloko ye bapesi akoma pede parce boloko eza place ya makambo ndenge wana alors yo mama soki mobali azalaki kosala amema oyo na poto osomba bandako bie makambo ebele soki azosala soutenir ye ofingaka ye te otyolaka ye te lobelaka ye na malembe encourageaka ye aluka mosala bato bazobeta baje d'hasard o ngai naza na baje d'hasard nakobeta pemi nakobeta boye nakobeta bascore tu baje d'hasard eza interdit na bible bato boni bazwa oppression bamiboma bateka bandako bateka biloko bakota banyongo esukaka mabe donc na petit déjeuner ya lelo ngai koyebisa bamibali nyonso ke soki oza mobali obima te mwasi alanda yo te mais yo oza gigolo ovanda na nsima mwasi okotaki mario okota ndenge balobaka kikumbi ata boboti bana 15 oza irresponsable okimi responsabilité nzambe apesaki yo na edin ezali droit na yo otelema o reprendre autorité pour mwasi akorespecte yo te eza ndenge moko na mibali oyo bakendaka na baeglise mwasi azoteya ye mwasi aza apôtre na ye mwasi aza pasteur na ye mwasi aza évangéliste mwasi azali prophète na ye prophétesse na ye okokotaka lola te mpo nzambe apesi mwasi ministère te mais basi baza baservante bakoteya kaka bamama alors kolala kolamuka eza petit te lelo na ntongo tomonelaki tolobelaki sur mibali oyo baza ba irresponsable bakima responsabilité nzambe akende kozala na bango alors soki yo oza mobali okoti na vie oyo ya kozanga responsabilité ya kokoma mukala ya kokoma mario ya kokota kikumbi ya kokoma mutu oyo azovivre na nsima basi mutu oyo azosala vie na nsima basi kotinda basi basalaki ndumba yo liaka mbongo wana ozomilakela mabe ntina 4e génération alors tia liboko no na motema sala priere nsima loba nkolo yesu nayoki losambo mpe nayoki mateya ya mowumbu na proverbe 30-30 ya solo naza gigolo ya solo naza irresponsable mais nalingi na récupérer responsabilité na nga opesaki nga na jardin d'Eden banda lelo na telemeli puissance notre tour ya satan oyo ekanga nga na pauvreté na blocage na fainéance na ki gigolo na ki mario na kozanga koluka ndako na kozanga kocontribuer na kofuta ndako
au foot à ma facture puissance à Saint-Esprit et bimisanga 4 na boumbu oyo na yambi yo Jésus le la Seigneur peut sauver na katia bo moinanga libérenga parce que le bakite ba onyo surtout bazali na ba problème na mikumba ba ya nango pesa bon repos na lingo pesa un repos à travers Sentinelle TV à travers enseignement oyo ya proverbe 30-30 longolanga molimo na kanda na swani sa mwasi na ngate na mona teke yemta benga e proverbe na mona teke zali kopa mais na mona ke nzambe mtaolo belanga puissance à Saint-Esprit et visiter nga de monde de bon na comme l'instruction. Merci nzamba zo lokumu nzamba za mobate motomboli nzambe a visité moko na kati na bino nzambe alobela bino ezaki proverbe on dirait qu'il y a mon alema kolala kolamuka eza activité nzambe nanga abatela bino nzambe nanga amona bino nzambe malamu mobateli malamu mosungi na kokama on dirait qu'il y a mon alema chez proverbe 30-30 toza awa na Manchester mon alema et tosukaka na Great Resistance Manchester c'est Kabila must go donc on dirait qu'il y a mon alema chez proverbe 30-30. Merci, bye bye.